Capage TV. Capage TV. Naina zalintuma wafidiswa. Na yana mokeli oyo. Ma yele oyo na zo yango na libumu ya mama na aji ya 8 ans. Na bandali jako biki sabatu na moyeni oyo. Na longola nanu ipo na longoli impo ba mona mama na. Konde. Ebele oyo biso tozana bamboka babenga kabiso bandoki. Sikoyo na ville ndoki azalaka te. Bate babia bazalaka te. Na ville bazalaka te. Ah, qui a dit qu'il belle. En tout cas, na sali bon puisque ba ventier bazato. Ba ventier bazato surtout batu ba vendre na kinyo na bino batu bo tina ba bazayi quoi. Oza un fait logique quoi. Batu bazana ko ba ventier ba linga ba bon retour. En tout cas le non en tout cas merci na moi logique na yo et puis en tout cas pas ça va merci Manatou quoi. Merci Manatou. Continue ça la boulot na yo et puis Nzambe abakoko na yo donc abakse le belé quoi, abakse belé. En tout cas merci Natou quoi. Matondo. Bazali komona ebele ya baposo moindo bazali konyokoma musala nyoso sala bazali komituna bato ebele bazali komona lelo bakomi na bambongo batongi basali ndenge nini yo ozokanisa kisi te alandaki nzela ekeketi ya bankulu na ye. Et bon soki muto ngo pe spirituellement azape na makambu na ye okosala ndenge nini te na nzela kiginti ezali na makambu ya spiritualité leki kiginti na biso ezali o ya bino ezali lever makasi ezali te donc oyo ya biso ata mutongo azali ndenge nini soki abandaki déjà mabe ekosukela ye kaka mabe azali kobikisa mutu ezali susu démonstration te démonstration na mona ka lokola ba misusu komona akozwa eloko atie eloko na kati asali boy bomonya bandiko bimisa mbongo ebo azali komona moko atumbi papia ki adiki be okangela na mwasi wana bon mwasi oyo yo ozoloba na kangela yo wina kokanga ye na sens nini soki mobali wana alingaki yo na tango ye azali na moyen. OK. Mena yo mwasi tango moni mobali azali susu na mbongo te okimi okomi kokende nzela mususu nakozongisa yo. Ah, soso bakangela ki oye. Kozofanda na kati liwa. Oui. Pona nini? Tango yo olinge na bambongo na ye tango pe olinge. Akomi na pasi. Vanda kaka. Na yeti na pasi. Ah, ezaka bongo. Mekas. Voilà, c'est Madame Capache. Je vous présente le salon Tiana Care. Tiana Care est situé sur l'avenue Tombalba, numéro 22. Vers la galerie authentique. Je vous présente les nouvelles perruques. En tout cas, hâtez-vous, le grand dame. Les prix sont très abordables. En tout cas, venez nombreuses. Qualité chez Tiana Care. Bienvenue dans Capache Télévision. Merci d'avoir honneur sur Rolanda Bisso, Brazzaville, Kinshasa, partout dans le monde. Nous avons une chaîne télévision, une chaîne, et ça pour nous battre. Nous sommes dans le domaine, nous sommes dans le point de Fandela. Ceux qui ont na boy, ça, qui sont ramsusu, batmususu, la culture, il y a coutume, voilà, la barre à coutume, on a barre à on les sauter. Aux maçons, aux électriciens, aux anani, ils ont un journaliste, on a un chrétien, on est invité. Tous en Fumu, à Otiba Congo, à se présenter tout mois. Habite Benjamin, tout mois, comme vous êtes belé, moi, ma question préliminaire, et puis tu as la maman à l'Ikambo. Fumu, oui, madame, na chaîne Nabiso, hein? Matondo, maman, matondo. Et puis c'est présenté où tu vois. Merci en tout cas to solana fumo aussi bakamingi domaine nini et puis loko nini précisément et memi na capitale. Matondo mama na ndenge otuni na yo. Na nazali ntuma wafidiswa. Na yana mokeli oyo
ma yele oyo nazo yango na libumu ya mama na âge ya 8 ans na banda déjà kobikisa batu na moyen nyonso. OK. Bandeko ebele oyo bazali kokutana na ba makambo ya ndenge na ya ndenge. Mais quand bisika ebele oyo bazali kotambola ba solution ezozo amate. Mais quand oyo ezali nzela ya kikitsa kinkulu na biso, likambo nyonso oyo kokutana nango, okozwa solution na likambo oyo yo oye nango na lobi malamu. Okay. Na oyo yo ozali na posa okutana nango. Yango vraiment mama olimbisa muke moi lingala ezala kapasa. Te problème te loba to comprendre. Donc mutu oyo nyonso akozala na problème na ye ezali spirituel. Pe ba problème mususu yo ozali komona lokolo ozali kotambola na yo malamu. Mais nzoka na spiritualité ezali makambo oyo ezali kokende malamu te. Okoki kozala mutu ozali kotambola na makambo na yo ozali komona lokolo ezali kokende malamu. Nzoka basimbisa yo yango na ndenge ya monde mususu. Mena na nzela ya kikinti ya kinkulu na biso ezali pona kolongola nyonso wana. Yo ozolanda banzela mususu ozali komona makambo ezali kosimba te, ntumwa na we yeyo azali liboso na likambo nyonso oyo yo ezali ko tungisa yo. Merci en tout cas to continuer na yo fumu olobi mutu akozwa résultat par rapport ya demande na ye. Na tuna kiyo awa na sima ya caméra, est-ce que yo pe obomaka mutu ayi ayebisio ke mutu tel azo déranger nga na ningi akufa. Yo koyeba ndenge nini aza innocent to innocente yo ko exécuter kaka par rapport ya mutu ayeli yo likambu to ndenge nini. Matondo mama tozali na mbungwa tokota kana mbungwa ngai nazali awa na eloko nyonso oyo mutu akoya nango yango pe na kosala. Nakoloba boye mutu oyo asali yo mabe akomiso na pemeni yo okende donc obunga na mokili oyo. Ezali lokola mutu ateli au poison. O raté poison wana. Aye ko comprendre que o raté yango. Akozala na mayele mususu oya koyela yo lisusu pona okende libela. Metangu yo okoya liboso na ngai ke papa tala mutu boye na confirme ye na kokota mbungwa. Bankulu bakolakisa ngai nzela na yeso ki azali ndengeni. Soki azali mabe. Mala na place yo okende liboso ya zolinga ye akende comme ça yo otika la kima parce que mutu oyo ya mabeba limbisaka yete mutu ya mabe soko limbisiye lelo lobi akoyela ona mayele mususu okomona tanga kolonga yo kozala susu na mokilité mais quand itango déjà oyebi ke mutu oyo ya zolinga ozala na mokilité tango nga na moni yango ye akozala susu yende na kokende na kotinda liboso to bongisa na micro voilà OK. Yende na kotinda liboso akende na yene esika oyo ye azolinga atinda yo. Et bon soki mutu ngo pe spirituellement azape na makambu na ye okosala ndenge ni. Te na jela kiginti ezali na makambu ya spiritualité de kiginti na biso ezali. O ya bino ezali lever makasi. Ezali te. Donc oyo ya biso ata mutu ngo azali ndenge nini. Soki abandaki déjà mabe ekosukela ye kaka mabe. Mfumu namona mingi bafumba utaka ba Congo secret ni ezalaka kuna na kati ya mboka ya ba Congo oyo tomona kaka bafumu mingi babima kaka kuna matondo na kozongisa yo muke mwasima omona kamalamu ata lelo mukonzi aye na kati ya mboka ya Congo soki ba Congo bandimie te akovanda te mais quand ba Congo soki bandimie bokomona akovanda ba Congo tango bomona ka ba Congo lelo ekomi loko Congo central ba Congo ezali province moko oyo ba ancêtre na biso bavandaki mingi pe basalaki mingi. OK. Ezali na province te oyo ekoki kotelema na ba Congo. Yango omonaka mutu oyo abotami na ba Congo akoli na ba Congo oyo azali na mayele. Yango na lobaka balamu ba ebele ya batu oyo bayaka koleka liboso na bino alobi malamu ti na vandaka na ba Congo. Tuna ye. Tuna kekinti na ye ezali nini? Divila na ye ezali nini? Mutu mususu akoya na ba Congo asuki ne lokola ngai. Bala liboso na zokoma na ville. Depuis na botama na bimaka ville te. Mais quand ebele ya batu oyo bazoya epa na bino onga na wuti ba Congo tuna ye wuti na ba Congo na mboka nini? Divila na ye ezali nini? Yango ozali komona ndenge na ye liboso na yo ezali na volonté na ngai te mais mutu oyo nga na sunga yendi mutu atindi nga liboso na yo. Pona kosunga bandeko mususu bazana bamboka mususu bandeko na biso ba oyo bazana bamboka mususu bakomi kolanda banzela oyo bango te
ozomona mutu azali ko souffrir mutu azali na ba problème soki ya ba document na mboka azali mutu oyo azali na problème ya maladi mutu oyo azali ke moyen financier ezali ko simba te yo oyo oyebi ke likambo wana oyebi ko sela yango te luka mutu ayebi yango mais na pona nini bango bazolia bambongo ya bato pona nini yango nazali na kanda mingi ba oyo nyonso bazali liboso oyo bazali kokosela ba Kongo likambo muke ba Kongo likambo muke ba Kongo yango nazoloba yo ndeko oyo zali kolandanga soki oyebi mutu oyo alia yo na mbongo alia yo mbongo na nzela ya spirituel o azokosela benga ngai mama akozala na kotia numero benga ngai na plus 243 85 58 96 052 benga ngai olobela ngai mutu wana aliaki mutoki na yo pombongo wana olokaki yango na pasi ngai na lobaka malamu mama omoni biso tozali na mboka tozali kimia mingi bino bovandi na bavile bozali kimia te ngai na mboka na yebi na ngai loka kosomba te soki na yoki nzala na kokota na zamba na buki pondu na zwi mbila na zwi bakoni na ye na tokisi wana na lie mai ezali na ofele muta senga kanga kura zali te kaka lelo ndenge na komi koyamba bapaya bakomi koyela nga babiloko oyo banini bapano pona ko charger téléphone lokola téléphone nazalaka na mote mutu kaka pesinga yango ezali kaka bapaya liboso wana osolana bando yelo zana ba commissionnaire po bino belebo ko mapela ba commissionnaire na bino koto commissionnaire nini commissionnaire bato bayebi o bazwa bato po bayela o salisa non ngai bato ndengo wana bazalaka te ezali mutu onga na koki kosunga ye kaka mutu de bouche à l'oreille voilà ye kaka mutu kokende kosunga kokende koloba makambo na ngai akomima pe mutu lokola mutu awatindi ngai toyebanaki te mais quand mutu amemaki ye kuna tango aye na saleli ye oyo ye azalaki nango posa tango amoni po parce que ye moko alobi ke bato ebele bakosi ye mais quand amoni na nzela kikinti ya moko alie mutu te asaleli makila ya mutu te parce que na kikinti ya no biso basengaka makila te ok basengaka makila te babumaka mutu te na eloko oyo okoloba yango bakosala ebongo soki alobi baboma mutu ke mutu yango nde balobaka ke bobomaka nzoto mais molimo etikalaka soki siko molimo wana etikali ndeti mutu oyo akei na ndako nganga abomi mutu molimo wana ezo réclamer na butu boyaka susu bolandi molimo yango bokangi yango nde toyokaka to ezalaka nango soki mutu akufi kaka mama soki oke na katoliki otuni mutu asambelaka na katoliki tuna ye kimaziki ya nchuka eza nini prière oyo basango basalaka babengaka kimaziki ya nchuka ezali na munoko nini ezali na munoko ya bakongo kimaziki ya nchuka sikoyo pona nini tango bino botunaka te sango aye mutu azobela maladi ezomonana te awumele na hôpital bolobi ke sango aya kaka po akufi siko botunaka te sango ndenge mutu wana tango ye apesi mokongo akufi botunaka te ke molimo na eke wapi botunaka yango te tetunaka bino po bino nde tomona pena boyebi makasi kimaziki ya nchuka ezali eloko oyo ezali na kati ya kikinti na biso tango mutu azosala yo mabe tango mutu azali kobela oui bamaladi mosusu ezali mutu azobela mpe ezomonana te yo okokanisa ezali spirituel nzoka tango na ye ezalaki ndenge wana ok pungutu lendo oyo bino bobengaka yave bobengaka nzambe biso tobengaka yave ya mpungutu lendo ye asali mokili na ye ezali teke na mutu oyo azali kosala likambo na ye omoni nakoya moke na français dessine ya mutu oyo mpungutu lendo atrace na mutu ezali na mutu talongolaka ngo erreur kaka ezalaka okomona mutu akufi ok wana babisi destin na ye wana ezali kobebisa parce que tango mutu oyo ozali konyokoma tika anyokoma na ye mais kasi tango akomi na niveau ya kokufa siko mutu wana na mokili azali lisusu te nzela oyo ye yava bongisaki donc eza na bato pe bakataka badestin ya bato bakokata destin na yo ndenge nini ozali kovivre ozali konyokwama amoni ke na konyokama no ozali konyokama ye alukaki amoni bato bazosunga yo kaka akoluka aboma yo tango kozala su na mokili te desine na yo nyonso ekei fumu mutu ndenge nini kasi akoki kogarde bomoto na ye epuis mingi destin ya vie na ye epuis tango nini oyo mutu ye moko aperdaka eloko oyo batie na kati ya nzoto matondo ezali question malamu tuni ngai poso moyindo alingi kotambola mingi na teti banzela oyo bozali kolanda ezali banzela na bino te
banzela oyo bozali nzela oyo akiki ntina yo yango ezali d'origine nzela na yo oyo nyonso kosenga yango ekopesamela yo mais lelo bakomi kobenga yango kindoki biso babengaka biso bandoki nayebaka te biso tovandi nde nayambi yo boba omona penaki nayambi grand doki nayebaka te biso ezango ka maseke na mokila biso tozali na bamboka mpona nini nalongola nano ipu nalongoli impu bamonanga bikeko nde ebele oyo biso tozali na bamboka babengaka biso bandoki sikoyo na ville ndoki azalaka te bate babia bazalaka te na ville bazalaka te kiadiki beni village mpona lelo boya koyoka kombo ya ville village na ville nini esalema liboso village mato mais kasi ntango yo ozali kolobake na mboka bandoki ntango omonake likambo na yo ekende liboso zonga nano na nsima oyeba di ville na yo parce que village yango esali ville bakonzi ebele bozali komona babimi na baville te kaka na bavillage moyen te basature biso bata village mpona nini ata ozali komona mutu moko akomi mokonzi bozali kolandela ye na ndenge ya spiritualité oyo boboma ye bolongola ye place wana balongwaka te basimbi ye na bankulu na ye ata oza ndenge nini ekosimba te bino bosimbaka bango bongo sikoyo mwana oyo azali koyeba nzela na ye na yo ozali koyeba te nani ngai nakolanda oyo azali koyeba tozalaka na mboka lokola kala mingi te awa na manterne na ta ya baprésident misusu place oyo biso tokunda baancêtre na biso mais kanti eyaki kokoma place oyo bakundela soki mwasi ya mokonzi nini ntango mpe biso toyaki parce que ngai nazali différent na baoyo bobengaka banani bakutimi kutimi akoki kotelema na ngai te yo oza likolo ya kutimi akoki kotelema na ngai te kutimi lelo ye akoma kolanda mbongo ngai mbongo nakosalela ngo nini oyo moko bimisaka yango ngai mbongo nakosalela ngo nini parce que soki naza na posa ekosala lika ngai ata oyebisi ngake naya kovanda na capitale o na ville nakoya te mpona nini soki nayebongo baoyo natiki kuna bamaladi banani nani akolandela bango yango bozomona bamaladi mosusu bozali kozwa lokola oyo bozobenga bambasu oyo ezali koboma bino baparti moko bozobenga ngo nini paralyse AVC elati bato olongola yango mpe mfumu wana biloko apete ezali eloko te wana ezali nango eloko te mena mama eloko nakosenga ntango bozali koyamba bato boyebaka mutu nazali koyamba azali nani yango nakosenga ifale boya vraiment tina mboka boya tina mboka baloba bino botikaka bato kuna na mboka mutu akoya bobo balusi kotika mutu ezali ndenge nini natika mutu yo oye na yo na mboka oye mwa sepeli na kapasha asaleli ye mpo mwa nini ekomi na ye te neti ngai oyebisanga makambo ya mwasi mpo na nini soki nazali na posa ya mwasi nakolinga yo na ndenge ya kindoki te to na ndenge ya molili te nakolobela yo malamu ke mama na sepeli tozala boye soki olingi te olingi te na comprendre place olobi parce que ezali mpe na bato mosusu bayaka papa nazali na posa okangelanga mwasi wana bon mwasi oyo yo ozoloba nakangela yo wi nakokanga ye na sensi nini soki mobali wana alingaki yo na ntango ye azali na moyen maintenant yo mwasi ntango omoni mobali azali lisusu na mbongo te okimi okomi kokende nzela mosusu nakozongisa yo soso bakangelaki yo ye okofanda naye kati liwa mpona nini ntango yo olingi na bambongo na ye ntango mpe akomi na pasi vanda kaka ye ti na pasi ezaka bongo mekasi bongo yo olingi mobali na ntango ya pasi ntango na mbongo ntango akomi na pasi okima ye ata na bino basi mobali yo olingaki mobali azali na position te ozovanda na ye lelo ke akomi na position alingi yo lisusu te okomi koyoka akomi kobima na Judith akomi kobima na Yvette soki obengi ngai mobali wana akozonga na makolo na yo mpe ntango akozonga na makolo na yo nyonso oyo yo okobanda koloba yango ye akobanda koyoka mpona nini ti yo ntango oyebi ke mobali wana olingi ye te ntango omoni azali na bambongo na ye olingi ye omoni te ke ozosala mabe na sansi wana ezalaka kozongisa mutu mfumu ekozala mpe na mutu oyo aye epai na yo koluka interet moko songolo pakala otali mpe mutu yango olobi te oyo toboma ye te
oh to sala boye pesi pe mutu conseil ndenge balobaka na ndako nyonso basalelaka mutu bikila te nde balobaka mutu nyonso azali mutu ya kosalela bikila te est-ce que ezalaka ya solo to ya lokuta mama na ndenge ozali koloba bikila ezali lokola nini bikila wana ndenge olobi ke mutu nyonso bakoki kosalela donc mutu nyonso akoki koya na epa mfumu te nde bato misusu balobaka oyo ezali nzela ya kikinti ya bankulu na yo koyamba mutu nyonso ndenge bolobaka ko mutu nyonso akoki koya na nzela ya kikinti na biso te ezali mpo bamonaka bino banganga mena nalobi nganga ezali kaka kombo siko banganga oyo nyonso balekaka baliboso na bino oyo banganga nzambe non nalongola nano bango ezali na bon yo ndenge ozali wana na kotuna mutu nini oyo deja amona bato oyo bazolobaka ye azali nganga abengi ye aseli likambo moko amoni lingo solution balobela yo nani to bandeko mosusu nazoyokaka bazokendaka kosenga ba portemone surtout yango tuna mutu tuna bango nani oyo deja azwa portemone azomona ke azosalela yango aloba yango ezalaka te na nzela kikinti na biso tozali na nkutu ke lulendo mais bato misusu wana baselemba wa bapesaka baportemone wana ba 48 kasi tuna bango bakomi kobimela yo lisusu bato bakufi makasi bajeune bakufi makasi yango nalobi tuna bango soki bazwaka yango te portemone ezalaka te aye biso tozali na nkutu ke lulendo kutu ke lulendo ezali pe na condition nango tango koluka ozwa yango na kolobela yo ba condition nango donc eza lokola notice soki ondimi ozwi soki oboyi otiki ezele loko ya kofoxe te mais quand ngai na ye liboso na okaka te mpona bato oyo bazali na baproblème ya mbongo baproblème soki nini ata yo ozali na posa oyeba kikinti na biso oyeba kotambola na nzela na yo ya bankulu na biso limero ezali wana nalingi nayeba origine na ngai limero ezali wana na tango ozali kotambola na mokili lingaka mpe ozala na mutu oyo ayebi spirituali ya kikinti na bino ezali na bato mosusu azali kosala na kompani azwaka salaire azali komona lokola azali malamu nzoka azali na ye malamu te yo ozali komona ozali kosala okoyeba teke mosala wana nzoka basimbisa yo yango na ndenge ya spirituel okomona osali no eloko te balongoli yo da levi de komituna ngai nasali nini balongoli ngai nasali nini nasali boye nzoka ekoki na tango oyo bazwa yango bapesa kolo na mosusu yango lelo bino bomonga papa wana seke azalaki na makambo ya bakisi yakoya kaka boye non ye ayebaki na ye te mais yeba pe eloko ya kosimbisa ekomaka ya mutu wana yo bakoki kosimbisa yo eloko obengi tumwa ngai nazali na posa na yeba oyo nazali kosala ezali ya ngai vraiment nakolobela yo mama ezali ya yo to ezali ya yo te soki olobiki ezali ya ngai te oyo naza na posa ekoma ya ngai nakosala pe okomona eloko wana ekomi makambo nyonso ya yo moko ekokoma ya yo moko ebongo bato bayaka pe kosécuriser bamisolo na bango to baprojet na bango oui bayaka komi nga ebele nalingi na mibomba soki oye parce que ntango déjà mutu oyo akomi kosala likambo ezali komona na ndenge ya makambo mosusu bakonini yango te mais kanti na ndenge ya kikinti ezali lokola yo ozwi mbongo otie likolo ya mesa ozwi eloko ya mopepe wana éventail oyo batiaka na cour ventilateur otie wana ekomema yango mais kanti soki ozwi mbongo otie wana ozwi libango otie likolo ata otie ventilateur ekokende te mpona nini obateli yango eloko nyonso ntango ozali kosala fo koyeba ozala na nzela oyo ezake ozobatela eloko na yo tokei kote basi na mibali oyo babotaka te balobaka soki bokei mpa mfumu koluka kobota mpo badifficulté pene ya mabota mpe eza ebele okobota mwana oyo bazweli yo kaka na mai to na nzete to na village bana wana bazalaka na baréclamation matondo mama excuse na oyo ezali mutu oyo atindi ngai kamera mutu atindi ngai aza na Afrique du Sud ye azali mosika alobaki fo aloba bota nazali koyoka yo nazali liboso na yo na mama Kapache ouais tozali en pleine émission okoloba bandeko na yo bayoka yo
na sepeli en tout cas soko si wana pour les clients m'a dit que la mer en tout cas na sali bon puisque ba ventier ba trop surtout batu ba panda na kinyo na bino batu bo tina ba bazayi quoi aux un fait logique quoi batu baza na ko ba ventier ba linga ba bongo trop en tout cas le non en tout cas merci na moi logique na yo et puis en tout cas bah, ça va merci Manatou quoi merci Manatou continue ça la boulot na yo et puis Nzambe a bakoko na yo donc abak sur le belé quoi abak c'est belé en tout cas merci Natou quoi merci Natou merci Natou mama pona basi oyo babota kate ezali na basi mususu bazali na kamansongo oyo babengaka myome maladi ya myome ezali maladi ya kobwakela te okay mususu yo ozali komona ozali kobota te okomona ozwi zemi okomina zemi ya 2 mois elongwe il faut kolandela oyeba malamu landela malamu racine na yo musisa na yo parce que na nzete soki musisa za te nzete kotelema te ebele bazana ba problème ya kobota ezali maladi te mais kasi limero ezali wana ba oyo bazali na ba problème mabota ba kozwa mabota na bango akobota kisimbi te akobota mwana normal okay. Ebele babanga ka soki kuna na kei na kobota boy non okobota mwana na yo normal bankulu na yo bazali ekoki kozala na muntu azali alanda ka yo na nzela mususu akanga libumu na yo ezali na mutu ezape na bana mbali mususu ata azwi okomona azo vivre na mwasi tiko bota te me mwasa ke kuna boti basi mibali mususu bazali ndengwana babiloko mususu lokola kutu ba oyo bazali na bamboka musika eloko peza liko buma bango biloko bazali kolia bozonga mingi na naturel linga pondu linga ndunda bino ozali kokota mingi ba misuni oyo ezali kokisala na kati ya nzoto na bino lelo nazoloba maladi oyo ewuti kozwa oyo ewuti ko ya makasi solution nango eko bimila wapi na Congo te na Congo mena siko bindele bazui solution nango te pona ni moyen te kaka bakisi oyo bomela kokeko somba kisi okesomba kisi na pharmacie ozo mona ye moko mundela sali kisi akomi likasa oyo asalilango mais likasa wana ezali na mboka na yo metango bakotuta bakomeliso yango ngai bokoko te mena oyo wana ya mindelo ozali komeliso ka yo moko ti yango ozali komona muntu oyo azali na ndwenga mayele anyoko makate pe muntu oyo azolongola kobanga anyoko makate yo ozali na problème spirituel ozali na problème ya mabota ozali na problème au retour ya affection ozali na problème ya musala o promotion o mabota ezalité oyo ozali komona moyen financier ezali kotambola te ozo momesa na obimisa libanda ko ozali komona makambo ozali kokende liboso te ya kaluba yango limero ezali wana siko soki mutu aye pa na yo fumu eke azali musulman azali chrétien azali na mwa makambo na ye po église na ye okoya okochange se façon ya komona makambo akoma na kana yo to okotraite ye en tant que christianisme kuna en tant que chrétien yango na lobaki liboso ozali équiparateur ozali nani soki oye pa na ngana ko changer nzela te na koya otango oye na ko sala oyo yo oye ko senga okay tango na sali yango ezana etila te okozongela na yo place na yo osambela ka okozongela place osalela ka makambo na yo mais yo oye pona eloko oyo ezali komona ezali kotambola te yo ozokanisa ti soki ba église ezali 10 na mokili oyo moko to mibale ko kuyozala malamu tikabo ebi combien de personnes ngana yambaka kuna mais kasi koto na ba ville na bino bazali ya koyeba bazali ebele okay mais quand il awa ngai na ye koloba parce que mutu oyo ngana sungi ata ozokipe nga lisuta to BBC na koki koloba makambo na yo liboso te ese batu batikanga banyongo na bino babibino mutatikala na nyongo na bino azate te nyongo ni ko komona mutu nyoso pasa batami te nyongo ezalaka te pa na biso parce que yo oye papa nazali na posa boye boye na senga pe moi botaka moi sanité mutacha lokasa pe te mona ba pasteur basala ngai na kosunga yo na ndenge ya musala soki kokanisela yo soki kosenga ti osomba biloko na yo ozala wapi na kodirige biloko kosomba yo moko soki nga nazali musika ekozala ke na moyen oyo na kodirige sala boyesa okomona réaction nango na sima soko kanisi ke osombela ngai café moi sukali parce que nga mingi nalelaka mingi café sukali mungwa okay yango ezalaka pasi kuna biso na mboka okay parce que na mboka po okoma na mboka bification na biso kaka ezali lokola 30 mètres
donc mituka ekotaka te kaka bamoto na mutu moko banda na bifikaso tina mboka ezali na prix lokola okofuta ndenge na tobuti na elanga ezalaki 30,000 ndenge tokomi na mbula ebebi lisusu ekomi lokola 70,000 na mutu moko ntango lobi ebebi wana ekotinga bana moko idée ya kopose yo question mfumu bino moko bamfumu bon lokola bamisu baza te yo moto ozorepresente eloko nini bosalaka kasi mpona makambo ya mboka epuis eloko nini oyo mboka ifo esala mpo banzela ebonga parce que bato misu bazoloba ke mabele ya Kinshasa to bakonzi ya Kinshasa bazorespecte bokoko te bokoko vraiment awa na Congo ezali respecte te baeglise ezosambela banzambe ya mindele ok basimo kimbangu bamama tikimpamvita bato ya kalakala oyo bazya pape lokola baprofete bazali bazopesa bango respecte mais biso tozosalela mingi christianisme eloko nini okoki koloba epuis kona banzela oyo fo basala nini bapesa nde bino moko bamakasu mpo banzela ebonga to ezali problème nini mama bongo soki ndenge nazali boye mokonzi moko aye na village asala nzela tokoboya yango te mais ba oyo nde bazali liboso ba oyo bakoma lokola bakonzi liboso bazwa tikinti ya tikulu na bango batia yango nsima ok bakoma kolanda banzela na bango mosusu lelo bozali koyoka na bamboka mosusu okoyoka o mboka ntel ekendaki kobunda place ebele balobaka soki bino bozali bakulu ya makasi bokende kuna bitumba ezali mais ezali na bamboka mosusu bitumba ezali mais avant bakende bakonzi wana bakoya bakoluka bakulu na bango bakoya te tozali kokende boye tozwi maboko totie na biloko wana bakokende kosalela ntango bakokende kuna mpe bazwi victoire mais siko biso bakonzi na biso batiaka biso mokongo ndenge nini ngana koya ezali lokola yo mwana ozali kokipe tata te ale papa tata abana kolandela yo yango pe biso tokipaka te ekoma kaka nde poso moyindo oyo azali na mayele alingi ayeba atambola malamu na nzela na ye soki aye akomona yango mais oyo tozelaka bakonzi baya tokipaka lisusu makambo wana te oyo ezali koleka yango tokosala oyo akoya tokosala sikoyo mfumu ndenge pe bomonaka bamakambo wana il faut pe bato bazali mwa likolo ya mboka bazalaka ndenge olobi en contact na bino mpona naufrage oyo sango ya mao ezwaki biso na bato bino boza bato ya komona bokoki mpe komonaka ta te après un mois mokonzi esala boye ekebisa boye esala boye faut bacontacte kaka bino kasi soki aye soki aye ndeti makambo bongo bobonaka yango déjà me moya koloba eza te po ya kokutana na mokonzi eza te lokolanga ndenge naza boye nayebi ata mokonzi moko te ok nayebi ata mokonzi moko te maintenant soki ke mokonzi moko aye kotuna ngai bakofongolela ye nze omoni batata oyo ya mikolo bango bazali kolanda oyo bazali kobenga lokola bakutimi soki banani bango bakota mingi ya mikambo ya mindele nde toyokaka kuna te bakota na makambo na bango mosusu yango ozomona ata balobi likambo ezobungaka bango kaka moko te ok mais ozali komona mutu mosusu bakomona o mwana muke oyo parce que bango tango baye kowela kibokonzi na bango ngai kotimi ngai boye ngai na wela ngaki lelo navandaka na mboka mais kati soki mokonzi moko aye atuna likambo na kotalisa ye ndenge makambo ezali bakoyina na bamisusu bazali na bango tika boye oui bakoyina ya bango ovandike ngai na vandi awa mais ozali koyeba te bamisusu yo nzela ozali kokende nzela oyo ozali kokende ozoyeba te ezali nango nzela na yo te okomona ovandi apo ina ne balongoli yo ok ozali na oyo innocent mais quand ntango yo okomi place wana luka ba oyo bazali na misu ya kofungwama na nzela ya kikiti ya bankulu na yo po bavandisa yo babatela esika na yo mais bango banzela bakomi kokende eza banzela na biso te ok fumu to continuer na yo pourquoi osali émission makolongulu na mboka osalaka émission makolongulu et puis baoyo nyonso elakisi nini maintenant déjà ntango omoni ngai nazali na makambo ya mosala nakoki kozala susu na lipapa te donc mabele oyo ekomi lokola sainte mabele oyo ok parce que ntango nazolobela makambo ya kikiti ya kikulu na biso ifale nazala mobimba ok yo okoki komona tozali kosola boye menzoka ezali na ba ancêtre oyo nga nazali komona ba oyo bazali kopesa nga ba message kosolola na ngai ezali kaka teke oye po okoma na mbongo te po na maladi mais olinga pe oye ba vie na yo ezali kotambola ndenge nini
ozali komona ebele ya baposo moyindo bazali konyokwama musala nyonso osalaka ozali komituna bato ebele bozali komona lelo bakomi na bambongo batongi basali ndenge nini yo ozokanisa kisi te alandaki nzela ekekiti ya bankulu na ye yo ntango ozotongaka ye akendaki kosimba kisi na ndenge ozotongaka ye ozotikala na se ye azali komata esika le okomona peteke o akufela mutu okomona teke o boye okomona kaka pe ba o accident moko ye kaka mutabika ti bumitsu bozoko mituna pona nini mutu boloba ya kango o mutu ya mabe awumela ka mutu malamu awumela ka te mutu o azali komona azali kotambola ezali lokola mutu o azali na keketi ya bakulu na biso foko za la logique soki balobeli yoti na 12 heures sala boy sala yango omonaka ba oyo bazali likolo mingi omonaka surtout oyo azali na keketi ya kikulu na biso kokanisele te kendaki oboye soka ye biso yaka na 12h soko lekisi 13h oya kokuta ote yaka lobi na 12h papa wana za mutema mabe ndenge nini donc ezali ndenge na ye azolandela keketi ya kikulu na ye bango balobaka ti poso moyinda zalaka logique te mais logique euti pa na biso logique euti pa na biso na tangu ya bakoko pona nini mundele tangu ayaki na tangu ya bakoko na biso balingaki balongola bakoko parce que ozomona bakoko na biso bazalaka logique soki balobe loko pe bayokaka bayokaka yango omona mundele aye kobotola o ya biso pona nini bolingaka christianisme te et puis mingi bolobaka yango pena nde ye kosala distraction likambo ya baeglise na kini mpo olobake de kaka nde kozala ya malamu seke na Kinshasa fo bakanga église nyonso bongo église ezali nzela malamu te ezali lokola yo ozali na 1000 francs na ndako na yo pasteur moko abombi 2000 na ndako na yo tango yo oke kopesa olongoli 500 francs na yo otie wana ye azalaki na 2000 akomi na combien 2500 yo ozalaki na 1000 foko otikali na combien eloko te ozali komona donc ndenge bozali komona ba bato zo pesa nkolo kolo nani yave oyo asali likolo na se tango ye azali kopesa yo kopesa leni ye moko yave ya mpungutu lendo alingaka biso na intérêt potang ozotaya ye na esika parce que azali muntu te mais tango yo ozali kokumisa ye ozali koyeba ke azali ozali kotosa ndenge ke eloko ya batu balobi malamu eloko ya batu tosa koyiba te kozwa mwasi ya batu te eloko oya yo ya batu yo tango ozali kotosa yango ye pe kuna azali kosepela azali kofongola yo mais ezate ke tango ozali kotambolaka ngai na sambelaka ngai nzambi nde ye kuna azali kosona lobaka yango malamu secret ya ba oyo bakenda na sema bele ezali te na mutu azali na mokili ayebi ke mutu soka kufa kenda ka wapi secret wana ezala kaka ya ye moko oyo akelaki mokili na bino mpo boyebaka te bongo ngai ndenge nazali boye nazali kisadi ezali lokola yo tata oboti mwana okotikala koleka tata na yo na eloko moko tata donc mutu matoi elekaka mutu te le tango ngai nazali kosala musala na ngai natosaka esika oyo ezali bongo biso tosala musala kekiti na biso tosengaka na yave te c'est ça tosengaka mais quand ebele oyo bayebi te bakanisa kaka endoki okutu boye bakosenga makila mutu nini oyo nga nasunga ata mutu oyo atindinga oyo toti oswa na ye amona makambo na ye nyonso efongwama ekenda liboso ateka mutu te lelo ye wana yaya na bango ye wana awuti maladi lobi kaka na tango na komi na simbi ye wana lelo ake koteka na ye mama na ye pe kuna azali akotambola nazo senga ye sacrifice ya batu te mais kansi ozali komona poso moyindo aye komikanisa na ndenge na ye nazoloba malamu yo ndeko ozali komona ozali na problème oyo ezali kotungisa yo obundani otamboli babesika ya ndenge na ya ndenge omoni balobaka malamu ti mutu oyo azali na chaînette azali na kingo te mais kanti oyo azali na kingo ye mutu azali na chaînette eloko yo ozali koluka ezali musika ezali pe pembeni kulu na bino yeyo aye liboso na bino yo ozomona likambo ezali kotambola te benga ngai na plus 243 85 58 96 052 likambo nazoloba malamu nazali limité te likambo nyonso yo ozali komona ezali kotambola malamu te ozali komona muninga botangaki na ye mais muninga abandi kokende liboso yo ozaka na nsima sikoyebisa ngai ye amonaka na misu nini atambolaka na makolo kaka ndenge yo ozali lingande oyeba yo ozali bongo mpona nini yo latanga no basutani ya rouge te sikoyo mama
mutu azali koya kolatela yo eloko ya rouge ezali mpona bangisa yo bongo rouge ezali nini oh noir trafic ya makasi donc yo ntango omoni mutu alatela eloko ya rouge obandi kobanga c'est que ye nde mpenza ke adiki beni ezali na mutu mosusu lokola ti ngai mpe nakoki kozwa oyo nakabeli yo nazwi biloko na ngai eza awa napesi nalongoli yango nakabeli okolata yango so mpe osepeli kobwa kino yango ezali na eloko te eloko bakotisaka yango eloko ok ozali komona eloko mosusu yo ozali komona kaka ebele banegligeaka azotambola na nzela amoni eloko moko babwaki oyo eza salite nzoka eloko wana ya salite yango nde kosunga ye ok ezali lokola nzela ekiki na yo onyo kwami koluka ba oyo bazolobela yo soki osali boye oporte mone soki ozali na problème boye metango kolanda ye bakomi ebele nayoki yango na bato nazosalisa ebele mena sikoyo nazoyeba te yo oyebi eloko te ozali koloya koloba yango nazoloba malamu yo ndeko oyebi ke mutu oyo akosa yo ke o boye obimisa mutoki na yo opesa omona eloko te yaka nakozaka na bakestion ebele te ya mokeka na kotuna yo mpona mutu wana ntango kopesa na kotuna yo malamu oza na posa nasala ye nini parce que bato wana tozali kolinga bango te mpo bazali kofingisa kikinti na biso mingi bazoya kaka na nkombo ya bakoko okomona mutu ebele bayaka koloba nkombo ya mbengu okoya boye na matadi o mbengu siko bakotuna yo mbengu wana azali nini soko tali na nini na yo oyeke oyeba mbengu oyeba kitikwala oyeba lembangala nzongi oyeba mfumu kimbango oyo tazali na nkamba wana azali na nkamba ngana yebi ete ngana yebi mfumu kimbango oyo bankulu na biso batinda oyeba mfumu kimbango oyeba ba ancêtre na biso ba mama vita kimpa okoyeba bango malamu ok mais quand qui a dit que beni mama surtout ceux bakoma loba pe miso pe babebisa na lingala ka lokwa binobo mama matondo mama wana balingaka ngwa mais frappe qui a dit que beni mono vulwizi mundinga vata tumungu situ muke na kwetu mundinga vata ngai nazali mutu ya ville te nazali mutu ya mboka ok mono tukidi muvata kya mbata mbengi fumu ndeti boye mutu akoki ozwa ope akena yo baka ezali yo kafo bamemela yo kaka to yo mopoko okende hôpital moko songolo awa osali mpe bademonstration démonstration ezali nini obikisi okepe na hôpital moko boye nde bongo mama mutu azali kobikisa mutu ezali susu démonstration te démonstration namonaka lokola bamisusu komona akozwa eloko atie eloko na kati asali boye bomoni bandiko bimisa mbongo bozali komona moko atumbi papier ke adiki te wana yango te ngai nazali mpona mosala kosunga mutu oyo azali na pasi ya maladi moyen financier mosala ezali te ozali komona eloko ozali kosala ezali kokende liboso te ozali komona osala eloko moko boye ezali kosimba nango te donc babiloko wana ebelebele yo ozali komona mabote ezali te ozali komona ti ozali kosala nyonso na okanda na poto depe okenda voilà ezali na bandeko ebele bavoyage bazolia oka mbongo bazali konyokama okenda mboka musika osali kuna 10 ans ozali na banini papier wana soki badokima ozali na mote mais quand ozali na grâce na nzela ya kikiti ya dikulu na yo bakosenga yo muntu te bakoyebisa ekozana bamakambo oyo na kotuna yo okomona okokende kuna bango moko bakobenga yo okokende mpo ozwi mokanda na yo obimisa ta sans frais te mais quand oyo nzela na biso yango bango bazomona kindoki mais na nzela oyo bango bazomona kindoki place nde bakobikela komona pe azwi makambo na nyonso mais banzela mosusu oyo bazali kokende okomona changement mutu ndenge nini akoki kokoma nyama ke mutu boye balusi akomi eloko boye yo kodetecte yango nini ndenge na kulisa olobaki kuna bato misusu bazali kobalusa bango bamoto esalama ndenge neti na ville ya boma na ville ya boma mama moko ayaki ke mwana na ye bakomisi ye moto donc wana ezali nzela ya kikinisa kikulu na biso te ezali kaka nzela ya bandele ozali koyoka bamaikari bakankara soki banini wana mosusu wana ebele koyoka mwana mobali akoma mwana mwasi na nzela ya kikulu na biso ezali te kaka mindele ozali komona yo mwana mobali bakomi kolala yo na moninga na yo mobali ezali nzela na biso te wana kuna epa na bino mpena nde mabe makasi
na nzela ya kikinti na biso soki bapesa ka boya lokola boya na pesa eloko maboko mibale zuwa tango zwi ndenge wana okei mais quand na nzela oya bapaya bakopesa yo na droite gauche ezali kozela ezala significatif oui wana ezali nzela na biso te mais na biso tango bazopesa yo okeli bela donc mutu oyo akolinga aluka yo loba bozala na nzela tango bozali pe na nzela moko akoki koluka yo te mais tango azomona mais ngai ndenge nazali na maikari mais mutu wana azali koninine na kiboko mais ndenge nini ye azali kokende liboso akolinga ameka yo ye moko akomona retour na ye wana bazobenga yango banzela bazolanda ya mindele ezali banzela oyo babengaka nzela ya mokuse donc esengo ya mokuse courte joie ntango okozwa yango okomona okobumela nango te bu oza lisusu te soko ntango yo ozwi yango lobi ozwi mwana na yo obotaki oteki ozwi mama oteki sikoyo ntango yo ozozwa yango banani mpo basepela nango yango omonaka na nzela kikolo na yo ntango ozwi yango ifali kosunga baoyo bazali na kati ya foyer mpe famille na yo bana na yo bazala malamu famille na yo baza atoyebi mutu azali na mboka tindela ye okoto oyo biso boyeboye tindela ye mpo azali na kati ya famille na yo kutuka luzingu ntango ozwi yango ezali saki oyo bakotadu yo na oyo yo okozwa okobanda kozwa yo olobi ke nazwaka o $100,000 parce que eyaka kaka na mbongo ya bamendele na mbongo na biso moko eyaka te mpo na nini mbongo na biso moko ebele bafingisa bango parce que soko tali mbongo na biso eliamaka kaka na mboka na biso mais soki tozosalela yango na mbongo oyo ya biso bato bazali na mboka mopaya bakozwa yango te mais quand eyaka kaka na mboka mundele na mbongo ya donc ezwaka ndenge na mboka wana oza mbongo wana ezali koliama oyo ezali likolo ebongo ndeni banyoka kasi banyoka bino te ke nyoka botinja sanzela mutu nani wana nyoka sanzelaka mutu mbongo te ozolobela nguma nguma ezalaka nzela oyo ya kikinti na biso mais quand soki mutu akomi kotradia ngo parce que ngai nakoki kotika jamais nguma avandaka na ndako na yo asanzelaka yo mbongo parce que bana tango bazali kobotama bamoni yango ekozala na kobanga mais ezalaka nango kaka koloba okomona bakotinda yo kende place intel okokende kokuta yango wana pe ezali na mutu mususu konegligaka mutu soki akufi te bakomaka ba-ancêtre na biso donc soki oloti ndoto ya mutu oyo akufa koneglige yango te ezalaka mabe makasi te ezali mabe te ezali malamu ezali na mutu moko oyo mama na bango auti olotisali ndoto akende na aire inteli na toilette akende kozwa eloko eza kuna mais ake libanda abeti lisolo na bakamarade camarade aprécédé kokende na lere wana ntango ake kokuta eloko yango yango wana me na kati ezalaki lisusu yango te ntango ye ake batubelaki yango yo soki moto osali deja ndenge wana yeba makambo na yo ekokende lisusu malamu te parce que mama aye kotikela yo yango mpona osunga bandeko na yo ndenge bolobaka motu oyo azali na mayele ya butu na motu oyo azali lisusu na mokili te motu oyo azali lisusu na mokili te ye alekaka na makasi ya spirituel koleka ndoki parce que ndoki oyo bazoloba ndoki kutu azalaka te tozalaka na bakadi ya mpemba parce que biso nyonso tozalaka bandoki ata yo ozali ndoki na ndeni bongo ntango olali oloti oyo nazali na mboka intel ezali deja opumbwe kasi opumbwe te ndenge nini yo olali awa ozolota ke ongai na place intel opumbwe tozalaka na ndoki te tozalaka na kadi ya mpemba Kadia Mpemba azali alingaka bolamu ya muntu te. Donc yo ozotambola na malamu ozali azolingaka na yo okite na se. Fumu pona nini batu ebele bazalaka soki alobi likambo ya malamu o ezali boso esala maka lisusu te. Ezaka na secret obombalaka na kobomba pe discrétion na mokilio. Mutu oyo akoki koloba makambo ya malamu me bakolinga ba yetu maluba. Ezalaka nini? Lokola yo ndenge tozali boye ngana lobi likambo. Yo ozali na nzela na yo mususu ngana zena nzela mususu. Yo ozola na nzela lokola ba mindele banini ngana lobi likambo. Soki ye ameki kosala likambo wana ngai ekokitisa ngai.
ale ozali komona na ba esprit oya kikadia mpemba ekoti yo okolinganga na sala yango te. OK. Okoluka kaka na spiritualité okokokanga te. Mais okoluka ba oyo bazali na niveau oya yo. Yango mona ka mutu mususu azokende koluka musala bazotuna yo. Osambela ka wapi? Osala ka nini? Soki oke kuna wana eza raison na yo, réseau oyo yo ozalite bakozwa yo te. Okomona na compagnie wana basala kaka batu ya église interne. Bani ba réseau. Yo oyaka na église osambeli balobi ame okay. Mais bango batika la kana sima batika ko sala bakambo na bango. OK. Ozali komituna omenga pe na sambela ka kuna menga na zo sala wana te. OK. Yango zomona ata mutu azoluka musala yango na lobi. Ozali na ba biloko yo bokomaka wanda bokenda ko pesa na ba place ya musala. Benga ngai olobeli ngai moko na yebi nini ona ko sala tango yo zokende ezala ba oyo wana bakobanga yo. Ezala bazana nzela mususu okomona ndengo kokota wana de mwatuama yo wana umati okomili kolo na bango. Mutu warwaka eloko nyose komelaka mutu po tozokenda biso na kosilisa ezali ye mo nkolo mutu asali likolo na se yende alobaka et s'accomplir ezalaka ya solo et puis ndenge balobaka mutu avant bakotela ye spirituellement il faut mutu ya famille na ye afungola porte to apesa accès ezalaka pe ya solo. Oui. Tango yo ozali komona ti yango na utiko lobela yo ozovanda na place ya baba oyo babenga bokoma ko benga soki badadi ozolobela ye likambo na yo mbala moko bandiko lobela yo lobi na yo ekozala boye mena siko ye akoti nante yo opesi enzela te ndenge nini yako yebela. OK. C'est que ezali na mutu oyo bazali na même nzela azali na kati ya famille na wenda fongoli nzela. OK. Akota po ayeba. Yango bozali komona mama na ngai botambola malamu oui okokufa na yo parce que oyo ezali musuni enveloppe pamba. Mais kuna tokendaka mama kiadiki beni mais kala mingi te ba oyo nyonso 2025 oyo tozali kokote tokomi kote la te. Ba oyo nyonso basala ka musala na nzela ya solo te bakosela ka kombo ya yave ya mpongoto lendo asali likolo na se bakokota 2025 te bakokota te okoyoka banini na bango ko banda ko bima awo. OK. Okoyoka yango maka muso bino bana komona lokola maladi nzoka azali kozwa déjà fimbo na yeso ka lobeli te amitobeli na miso batu te akokende sa mabele pe kuna kokende bakokende kosala ye paipai ya mobali. Nzete ya paipai ya mobali ko bimisa na mote donc depo telemana ekaka wana azali ko bimisa kaka ba fleur ya pamba. Yango omona ka yo omona déjà nzete moko ebimi boye étape oyo ekeboye na étape ekeboye étape oyo eye esangani na étape oyo jamais ezalaka te. Est-ce que ndenge balobaka ke mutu akoki kokufa ale a réincarner azongi lisusu bébé ezalaka pe na ba famille. Maintenant lokola ngai ozali komona nga mwana muke ezali na batu mususu oyo ezali na mutu mususu abotami akufi akozonga na mayele mususu. OK. Ozali komona atata oyo aboti ngai nazali ko corriger na makambo mususu. O nangana azalaki déjà. Mais okomona ye ayaki na mokili na mabimi na mokili te. Ozali komona ba mayele ezali différent ko yeba pe ezali différent. Donc mwana muke na mokili tango ozali komona pona nini ezalaka ti oh mwana oyo na boti oh neti défait intel makambo lokola défait intel. Mais yo ozoyeba te nzoka bazongisi po ye aya kobimisa bino na libulu oyo bino bozali na kati ya famille. OK. Yango ozali komona mama makambo ya spirituel bofungola misu ebele ya bato lokuta bayeli bino liboso ebele ya bato lokuta yango nazoloba yo ndeko ozali na problème benga na numero wana likambo nyonso na kotuna na ngai yo parce que avant yo okota na kozana makambo kotuna yo pona na yeba. OK. Matuna fu moto zoke na suka pona nini mutu il faut abatela ka bolumbu na ye po bato ebele la plupart ya bato o to mona ka sex tap na bité soko ebi terme wana ke bolumbu na ye ke na téléphone ebimi charisme pe bo moto ekitaka secret ya bolumbu ya mutu ezalaka nini spirituellement. Mais quand sinzoto ya mutu déjà ezali lokola vie na yo mobimba. OK. Ezali vie na yo mobimba. Na tango ya kala ya tango bakoko na biso bilamba ezalaki te soko okena bamboka ya bangala bazalaka na bilamba te mais ozomona bazozwa makasa bazobomba. Mena sikoyo na tango na bango na tango na biso nini lekaki tango na bango. Mena lelo ozomona
mwana mobali to mwana mwasi alati azali kotika nzoto nyonso libanda ezali yo moko mutu ozali kobebisa vie na yo. OK. Tango yo ozali kotambola ndenge wana nzoto esengeli na kobomba na tango ya bamama na biso na kala ozali komona mama alati okomona ata parti na ye ya pakete muta komona yango papa oyo ye alinge parce que tango déjà ozali komona ebele ya bana mibali bazali komona ba makamu na bango ezali kokende malamu te pona nini okolinga mwasi tango olingi mwasi na sima komona nzoto na ye okimiye nzoko ozali koyeba te ye mwana mwasi na tango moni nzoto na akokende pe avandi quelque part mwana mobali oboyebo ekolanda yo ozomona makamu nzu ezali kokesimba te bandiko luka bandoki o bandiko luka soki banoko nzoka ozali koyeba te place moko on yataki banyata bate. OK. Tango yo ozali komona nzoto ya mutu ezali place moko ezalaka béni sacré lokola sacré donc il faut ko batela nzoto na yo kolenga mutu a négliger na vite. OK. Tango ozali kosala na mutu omoni mutu azali ko négliger lobi okoki kozala lisusu te okokufa na erreur tika yango po yo moko mukolo nzoto oyebi lobi na yo te. OK. Maintenant ozondima mutu wana a négliger pona 100 francs pona ni donc mi pesa na no respect yo moko. OK. Parce que ndeko ko to bobota mina le bumu moko mama moko tata moko mais mutu na mutu azana mutema na yo siko yo ozali ko sala place moko boye bazotinda yo kende iner na iner ono omona lokola bino bobenga lokola ba criminel soki ba criminel ba komone na nzela ba bomie okomone lokwa kende ko kolanda ya mutu wana yo vina yo ezali lisusu te ya tikani yo moko tango ozali komona eloko ozali ko sala ezali ko kende liboso te na mutu wana tika yango lobi na yo ye moko kutu mutu azali ko sala ye moko lobi na ya yebi yango te surtout kutu na ndenge tozali soki oyo ernini soki ozali 10h 12h na oyebi te mais ozondima mutu mokila nyokola yo ozali komona yo moko pena ke nazali konyokwama mais ozokoka kotelema te telema vraiment Fumu moi quelques questions etikali na biso tozomona bato na ba réseaux sociaux kofinga ezalaka nini koya na kombo ya mutu oyo peut-être bozalaka na ye to mutu oyo azali innocent koloba kombo ya mutu po to nga pe to beti soli solo lo bitete ngala ninga kotanga kombo ya batu te secret nini ezali wana na kotanga kombo ya baninga na ndenge ya mabe matondo mama lokola ngai soki mutu ayena sunga ene loko alena ye liboso na ona bandiko loba makambo na sunga non na spiritualité ezalaka te. OK. Soki déjà bomoni muntu azali koloba ndenge wana parce que akoluka muntu oyo azali koyebana takoluka kaka oyo azali koyebana mais natanga koluka komona pe muntu wana makambo wana yebine yango te mais oye koluka lokola otuka mu toko olobela kombo ya muntu pona batu bamona lokola yo muntu salaka poye aza mais bayebi te ke ezali na muntu te o asalaka muntu azala lokola ata biso to senga kana ba ancêtre kikinsa kinkulu na biso parce nga na koki komona yo oye na likambo natali pega likambo yo okoki kosala mote na kolobelo vérité yo zela date intel mois intel yo ozozwa ya yo makambo nyonso ezofungwa mais so moni déjà yo muntu ozali na droit ozwa eloko wana c'est que ezali nzela na yo ba kadia mpemba ba étouffé yango donc ba fifikidi yo pona yo okende liboso te mais kanti ngai na lingi kolongola bango po yo ozwa nzela na yo. OK. Muntu o azali ko ya koloba kombo ya muntu oyo ke azwa kaka kombo ya muntu asambusa yango pona nini yango nazoloba ata yo muntu basambusa oyo ki yango nazoloba ngo malamu mama ngai na ye kocha mabete mena ye ko malamu donc nzela yo ozoyeba ke mutu moko afingaka yo mutu moko asalaka soki nini na kombo na yo benga nonga limero ezali wana abenga. OK. Tokomi na biso na suka eloko nini oyo tokizo kozwa solution po na bakuluna na capitale na biso po eleki matondo mama kuluna ba oyo bakendaka kosala ba désordre na banzela bango wana penda na mboka butu bazalaka te nini esalaka ndenge na mama yo koki kobota mwana na yo obandi kolisa ye na éducation moko ya malamu mais kanti moninga na yo oyo bozalaka na azomona ndenge yo
ozobombela mwana azosepelata koluka nzela mosusu abebisa mwana na yo bana ebele ozomona na babalabala baza ba innocent makambo azali kosala yebi ne yango te envoûtement ezali envoûtement ayebi ne yango te makambo mosusu azali kosala o ndumba o mosusu akoma boye o bamisusu bakoma kotobolisa yo soki ndenge nini makambo mosusu azali kosala ayebi ne yango te bamisusu lokola ntango nazali koya na moni bamisusu na basinga na lokolo siko tuna ye mfumu nga mpe naza nsinga ti siko otie yango mpo na nini esalaka likolo kitoko donc soki moto azomona yo na singa nde ezosala lokolo kitoko mabe ya mfumu oyebi na yo utilité nango te ya mabe banani baya nango mindele mais siko otuna mundele na pona nini ye bato mwindo ezalaki mpe esclavagisme on dire acp seke na olongo na azokomipesa na ye réponse yo eloko mosusu ozotia na nzoto na yo nini nango te soki ozotia ke otobola lokola ndenge na chebu mfumu abanzile na nga moko bato babala yo estce mpona nini bino moko bolobaka mwasi ye mabe babalaka ye batie na ndako mais yo ozali kitoko otie bafantaisie ebele bazobala yo te oyo ozali kotia yo moko oyebeli yango nzela te motango monaka bangi ngai lokola nga nini na oyo ya fantaisie na nzoto nanga suki oyo ya ngai moko nini eza na fantaisie na nzoto mayaka ti mayaka ezali fantaisie te ezalaki lokoko nanga makambo oyo ezali awa ya ngai ezali fantaisie te siko nani oyo ata na bandi kotambola boye bato bakobanda komona nga lokola ndoki o liboma makasi me kanti bayebi te nini ezali kati na ngai eloko ntango ozosala yango oyebake nazosala boye mpo na boye eloko oyebeli nzela te merci mpona conseil fumu siko mpona bakuluna donc kuluna na ndenge olobi ezali nde bamama na bango yo oyebi koboti mwana azali mobulu ifale olinga otelema mwana nanga akoma bongo mpona nini eza te na moto akoya ata bobandi kokanga okosala boye ekosila te mopepe esilaka te po ntango oyo wana kasi balobaka bino mpe nde motu boamvutaka na ndenge mosika ti non koamvute na ndenge mosika bato ya bakisi bato ya bamabe nde bakoma kotinda bana wana basala bongo kisi na mokili ezalaka te kisi ezalaka te soki omoni motu azali kosala makambo oyo ozali komona azobenga yango kisi ezali kikadia mpemba oyo yo moko yango azali kosalela kisi ezalaka te sikoyo mfumu mpe balobaka biso tokipaka bawei te toza na respect ya bamort te yango makambo ebelebele ya culture ezali mpe kobeba mpo bacimetière ezali kobongisa te bato bazali konéglige mwa biloko ya bokoko tokomi mpe na suka eloko nini okoloba epuis réponse nini okopesa mpona makambo etali bacimetière mpe bawei baancetre banégligeaka bango te mpona nini ntango na pays nyonso bazalaka na dati oyo bakendaka na bacimetière kasi botuna bango bakonjango mpo nini batya yango po ntango biso tolobaka bamona yango lokola soki ndenge nini motu soki akufi akendaka libela te akendaka libela te ntango yo ozokende kotala ye ozosolola yo ozokanisa ozosala baje nzoka ozali koloba mpe makambo no mosusu ezali kofungwama eloko kaka na kopesa réponse ya suka cimetière to motu oyo akufi akomaka lokola ancêtre banégligeaka ye te soki ozali na moto okufela fo kokendaka soki omoni mpe likambo moko ozali kotambola te kende loba yango eza kaka te okende boye me kende loba yango okomona mpe na suka mfumu okoyebisa bato nyonso nini parceke bakoya baka ezali bamaladi baproblème ndenge na ndenge oyo ezali ebele okoyebisa bango nini bakolanda ngo na mboka to oza capable ya kose déplacer to okobanda mpe koya boye mpo bayoka yo mpo tosilisa matondo mama teketisa bakolo na biso etali trajet te ozala wapi na ya te oyo yo ozali nango mposa numéro ozali wana plus 243 85 58 96 052 numéro ezali wana soki okozala na likambo benga tuna parce que likambo avant ya faut kotuna otuni na pesi yo réponse na réponse na kopesa yo soko kosepela osaleli yango soko kosepela te osaleli yango te bandeko na ngai eloko ya suka na kolobela bino yo ozali na problème financier ozali na problème ya mbongo problème ya mabota problème ya libala problème ya voyage
problème ya musala promotion ozali komona eloko nozo sala ezali kokende liboso te ozomona bakali na bakali limero ezali wana yaka loba yango na kotalisa yo ozonga na nzela kikinti na yo komona makambo na yo nyonso ekofongoma okoteka muntu te okosalela pe makila te. OK. Merci. Et oezate ke soki aye wana akoki bikila te abeli liboma tozali na butu te yo lala na butu tozali na ekila te nalalaka na butu te pona nini nazalaka na ba charge mingi olalaka na moi peut-être moi na konimba muke mais olala vraiment na ngai ezalaka te nzoto tozomona kaka oyo eza nzoto mais oyo eza kati na ngeza makambo mosusu yango nde edirigaka nzoto. OK. Ba esprit pe bazara charge te pona yo poso bikila pe leke ebele omona te oyo ezali nzela ekikiti ya kinkulu tozalaka na charge loko te nyonso ekoya na koyeba ndenge ya kozwa yango. OK. En tout cas merci en tout cas na bao balandi biso to tche numéro ya mfumu eza wana tokutani prochainement na numéro ya sika. Bye. Capage TV. Capage TV.